Mbote bandeko balandi ya www.bonganamedia.com. Mbote ya ba très cher abonné na biso. En tout cas, beaucoup de toujours qu'on s'abonne na Bongana Media, chaîne où qui n'a rapidement na source, qu'on commence nous ba information à solo et sûr où ils a de tablette et de TT. Les lots toujours blaka ma Italie politique toujours ko ballon parce que sous ces alliés peuple congolais babima vraiment na bumba zanango. Sous ces alliés peuple congolais ba retrouver pena nzela malamu ni où esengeli batambola. Sous ces alliés peuple congolais e bimana sous développement autozanango parce que passe et l'équipe mingi na katambola na biso Congo. Bayi opposition balingi bolamu soit disant ya mboka Congo mais kasi bayi ya majorité balingi mabe ya Congo et on to yameki bongo bandeka opposition to tandaki biso mais to pesa micro na biso pa na bango poto solo na bango kasi lelo to e pas majorité te mais kasi to yena bato o bazana tendance ya koza côté ya majorité to solo na bango pona nini bango ezo pesa neti elongi to image moko be bazo balingi mabe ya bana Congo. Mais opposition ne balingi bon bola mba na Congo ya ngona opesa ndeko ndombele mbota ndombele mbote ndeko nanga bongania mbote pena bandeko yonso badwi bongo libaku ya kolanda biso na tango ye kasi na lingina sembola mwa mokeli ngala ne bandeli tango lobi bandeko bazalaka lokola kote ya pouvoir te ba ye tango mosusu tomonaka makambo lolenge moko te na banto yonso yango tango bino bomoni motema mabe ya pouvoir ngana kokina lobeze motema mabe te tango bomoni pe motema malamu na opposition ngana kokipe na loba eze motema malamu te na komona likambo ndenge moko te na bino bakomona likambo ndenge moko te na biso po bango bazali pe trop spirituel biso toza vraiment trop spiritualité yango bamona pe makambo ndenge moko te mais kasi nini oyo epusaka pe bino bomona makambo te lo ni ezo assurer bino bomona makambo ndenge moko te na biso po biso zomona peuple ko eza na souffrance majorité ezo boma biso so ilo ni zo pousser bino mona ke makambo o biso zo komona eza bongo te bino bomona lolenge moko te na biso matondo ndeko na ngai omoni un homme averti en vaut deux wana to défi nkota ya bato lelo pasi ezena mboka ye ezakanelo komoko esalanga motema sopiso souffrance ya lelo eze fièvre foto kenda kona kosala bongo diagnostic toyeba po nini souffrance bankoko na biso bamonaka souffrance batata na biso bamonaka bakoko ya bakoko na biso bamonaka souffrance nde sika biso tozonga katolobaka souffrance ya République démocratique ya Congo ezeba dirigeant ya Congo te po ba pays yonso ya Félix ezeba photocopie oke na Congo Brazzaville mayomoni awa yango kokuta kuna oke na Congo Angola mayomoni awa yango kokuta kuna oke na Nigeria oke na Cameroun oke na Gabon oke na Burkina Faso sika ba président ba dirijaka awa bangonde bazé ko diriger na bamboka wana te système wana kangami na charte de l'impérialisme mondial akumba biso na pauvreté na bobola ya volonté na ye bomengo yonso eze na bamabele ya Felika eze ya bakolomboka te yango basalaki mobeko le sous-sol appartient à l'État. Quel est l'État? L'État colonial. Et pas in abisso. Bouti ko monawa à peine révision ya code minier outi ko salema. Tolongwe na combien? Na 3% poto comme na 10%. Mais c'est pas lisa mindelete. Tala ou la nuit de temps. Tozalaka na 3%. Pétrole ya mwanda. Et ça la biso te na maïte na mabele. Diama ya Kasai. Mais banda ko tala ba province yonse bombi bomengo. Et c'est la province moko malheureuse. Kenda na Kasai, kenda na Goma, kenda na Kisangani, sika oreze ko bima, et sika ni. Te, tango toze ko loba, ba dirigeant na bisonde baze motema mabe, ngana ko accepter angote, pona tango ya Mobutu, soko bato basepela ka départ à Mobutu, balobaka trop c'est trop. Na tango ya Mouze Kabila, balobaki kutu, yena ba embargo na un rebelle, plus dictateur que Mobutu, yango bato baze ko nyokwama. Te, lelo, avec le président Kabila actuel, makamboze ko kenda, eze ko moto, aloni nguba na epa moni makasa. Nkasa wane ze ko pesa espoir, esika biso to komi. Président yaze ko loba natina ya bato. Oyebi na tango ya muze, na tango ya Mobutu, bato baze ko lamba loso bavimbisi mabundi. Polo se vimba. Tala degré ya pauvreté.
tala degré ya pauvreté bato baze kokenda kosomba fufu na machine moto machine ayibaki masango ayibaki bikedi ya bakongo ndenge tolobaka fufu ya bakongo fufu ya bandundu masango ya kasai masango soko ya wapi asangisi niki yango esika moko bato bake kosomba kuna po kuna nda kotekela bango na mwa prix ya malamu te to déformer histoire ete koloba na bato esika to uti tozalaki bien nini bato balobelaka bongo ozalaki mwana moke tango yonso lelaki nzala basombelaki yo mokate mokate pesaka te mais tato asombelaki yo mokate bongo soko pe 200 francs sombelaka mokate na bomwana defaka akoyebisa te nga naza nature ya kitambo na kan itokso na yebi vi ya bato na yebi vi ya bato ndako wana babikoko oyo mondele atongaka ebandaki ko égorger combien de bateaux bato baze kolala na se ya bescalier okokola muka mutubo ete poko pasuka fo rampelo kwa nyoka souffrance uti kala ba mituka kaleza ke sali accident soko bolekisi tango lobi bokoya siège ya sima elungwe moto adjanga komisi yango e pombolo na ye carton na ba boutique moto yako sengo na kotandela basoso te ya kolala TV ngonga moko 20h 21h faut ba bengana bino po basina babali balingi batandema balala donc tolo bate souffrance ezena ba dirigeant ya lelo bangonde bazé motema mabe te waneze ba effet cause c'est l'homme blanc Mbutandombele merci parce que nengo lobo o éclairci pena bato bazo landu pena malam ceux qui sont bon parce que balobaka to défait moi langage ya ba mindele baka il y a pas de mauvaise troupe, il y a que un mauvais maître. Donc, bato diriger biso, bangoni baza mabe. Pour biso ne to la lokolo na bango. Ba biso dans la troupe. Donc il y a pas de mauvaise troupe, il y a qu'un mauvais maître. Il y a ngozo mona ke bangoni ba dirigeant. Ceux qui ba battre opposition ba boité na ke ba minere bazo ba minere na biso te. Malam. Ce bon babigete mboka oyo bakiti si so gipe na ebité Minerva là-bas pour trouver la maman rentrée scolaire par bakiti Minerva là-bas pour ça pas ici bango no bazo kamba biso parce que pourquoi zo boya ke makambo oyo bango baza na droit koloba mo na mboka biso koko bazo koloba ngote raison pour laquelle toujours ke bango baza mabe bango ne balingi mboka Kongo te matondo ndeko nanga bongania ba proverbe to ba adage ye mondela zwaka pa na biso a bongolaka yango ezalaka na mwa sens o mingi ya saleze nango ka bobolole il n'y a que de mauvais il n'y a pas de mauvais troupe il n'y a que de mauvais chefs kasi nzambe pas à la mauvaise po troupe ezalaka mabe te biso bato mokili toze mabe te nzambe nde mauvais non to kebelaka koloba biloko mosusu omoni soko mauvais troupe ezalaka te nde rébellion ebotamaka te soko mauvais troupe ezalaka te nde rébellion esalemaka te mais ntango tolobelaka rébellion c'est-à-dire bato moko songolo se dissoudre bamilongoli na marge oyo esengaki te lelo nzambe atikala c'est le bon maître mpo nini tolobi te ye moto aze mabe bambeba ye ezosalema na mokili eze biso troupe te paya nzambe tolobi nzambe telelo atikala malamo biso bata mokili nde tobebisi mokili ya nzambe te kozala contradictoire soko mauvais chef azali tango troupe eze soumis troupe eze ko respecter légalement au chef alobi soko troupe a désobéir troupe komi mabe lelo masumu président Kabila yei kofuta ebandaki n'époque coloniale. Kutu tolo banda esclavagisme. Tango Rwanzinga kwa twaka batem abungisaka Kibokonzi. Kibokonzi wana banda ebunga le 3 mai 1491. Tel le ebungaka. Moto nyonso yaka na mokoloto a réhabilité Bokonzi wana ba eliminaka ye. Wana c'est partout en Afrique. Yango moni tokotanga ba Kwame Nkrumah, tokotanga ba Thomas Sankara, tokotanga ba Moïse Kabila, tokotanga ba Mbuta Lumumba, moto yonso akoya po a réhabilité pouvoir wana Rwanzinga nku abungisaka pouvoir wana ezalaka nini Rwanzinga kwa zaiko zwa ordre na moto te c'est-à-dire zaiko zwa na tata kelili konase communément tolobaka nzambe pe ya salisi na bamboka yango président Kabila alobi nini
Tozeba indépendant, tata, 58 ans indépendance. Okomi kokote. Soko ebisi tata na yo, si kana kokisi 58 ans, na dwa penda konanga ya kufutela tata fasilika. Fazala tata ndoki. Tozalaka, bato yo babetaka fimbo. Batindi yo kata kausu, soko kokite, bakati loboko ya mwana na yo, batio na poche. Wana, ba Belge, oyo lelo, bato yo lobaki motema malamu, bafandeli kuna. Naze ko regrette na Jean-Pierre Bemba makasi, poka kanaze, tant mosu ligorodo ya ze aigle, ndenge mobuta lobaka na Musée Kabila, so inanga ikoki sala Jean-Pierre Bemba elokote. Na o mondela saliye, akokaki azala lisusu marionnette mondele te. Bolimbisi na bandeko balandi, esalaka pasi na motema soko lolo Jean-Pierre Bemba Didier Renders na sima na bango po basala makita ya kozwa lisusu mboka oyo ya mfumu kimbangu toze ko bundela bonsomi bazongisela mondele, c'est regrettable. Mais soko aze aigle atuna pe soro ya Mobutu abengaka Musée Kabila ligorodo. So ya ligorodo koka kozwa aigle te, mais certain 17 mai egla bulunganaka matondo mingi ndeku mbuta ndombele mekasi na ndenge bolobi ke bayenya surtout bayaka bongo balanda ligne ya fumu kimbangu ligne oba bundela bongo po babimisa poso moyino babomaka bango epesinga makobanga lokola mokonza mboka Joseph Kabila na ligne pas ozolandela na po abundisa pena abunda pena contre ba yo bazobundisa poso moyino yepe akokene pe kaka boy to kozangi pe kaka na mikolo goya tuer il en restera un atabobomi atabokoboma ekotika la moko tant mosu moko ngoye est-ce que yepa yaki po baboma ye moni mondele abomi mwa mingi tango mosu batu ba ebite to bakangona bamanaka yetole kaka catholique abandi ko boma banda na 1665 ya vita kanga banda kutu na Rwanzinganku catholique motapesa poison yebatila Rwanzinganku toye na 1665 ya vita kanga catholique bakati motu ba memi na culte na bango na Luanda na Nazareth temple na bango basaleli misa obwakeli motu ya vita kanga soi omeli communion tango tolobi ya vita kanga c'est un roi toyei na ya kimpa vita princesse 1706 batumbi na mwana na mokongo toyei na mfumu kimbangu 1921 toyei na mbuta Lumumba catholique azeko commandité catholique exerçaka mosala ya banani ya Vatican mindele na yango na eleko ye to interpeller lisusu ba dirigeant politique to salaka erreur to conjugaki verbe falloir na passer na tango ya Musée Kabila tango si ba bomie balobi to lobi voici l'homme qu'il fallait. To conjugaga verbe wana na mbuta Lumumba. Tango si ba bomie, to lobi voici l'homme qu'il fallait. Na président actuel toloba, voici l'homme qu'il nous faut. Toloba verbe falloir na présent. Moto ya la kisi bango que catholique ezala importé. Nulle part bonzambe ezala importé. Abandana kolongola naino alliance na bango batiaka na Musapi. Alakisi bango que toze ben indépendant et indépendant c'est wana il faut to goûter fruit na yango bomengo ya bana ya mboka esengeza la profitable na bana ya mboka et non motomoko menga na kamwaka faut déranger ba peuple congolais en général ba africain ndenge nini un ministre pour ne pas dire premier ministre un ministre belge faut à la supérieure ya ba dirigeant ya président ya Afrique okomona mwa moto moko boye chemise lemba Didier Renders moko mapeka kwa centre boye azeko pesa ordre na président de la République démocratique ya Congo mboka na dimension ya continent moi si moko ayaki wa makolo mapende kwa mwa ngwingwi soko kombona ni soko nikile omoni pe opposition agité ayete akosuki sabango mais eze soni moto uti libanda azeko ko tatola tata na yo seka bambu yo fandi yo ozeko kozomela te bato bakola Félix Tshisekedi soko akokopier comportement ya papa na ye ekozala regrettable moto kwina nzeta mbila na tongo apesi bato bakoya na midi mayele politique mabe ya Koko Tshisekedi
yango eti mboka na biso na libulu a s'opposa na nyonso yango mokila molimo elakisaka ye niveau ya infériorité takendaki koprêter serment na ndako na ye niveau ya buzoberi po balakisa yo oze kokenda kosukisa bomoi na lolenge kani ezalaki horreur Tshisekedi akokai kosala te mais mokolo bafandisaka ye na ebonga ya bokonzi 3 jours yi azalaka premier ministre c'est là qu'il a compris que mboka oyo po kambango fozala maseke mamena mvu akutaki nyonso ya mboka cahier de charge mondela sala eloko boye eze ya binote eloko boye ata soko bokomona ya binote eloko boye ata soko bokomona ya binote Tshisekedi a préféraki a œuvrer étant opposant ko distraire population kazala asala na kati lelo esika tokomi na ba discours ya chef de l'état biso tokanisa kita mosusu Jean-Pierre Bemba sénateur Bemba Gombo tango ayaki ayengaka loba bravo tolanda mokoloto po ya uti komona bambeba ya mondele bon loko ape esimbité na élection akanga motema fanda mais à l'observateur akomata conseiller so kengo adondo esika yebo uti eze musika et pas yebo zeko kenda eze pene yonso ya mokili bino bosali alelo ata soko bokozwa ba milliard ata ba pesho gorigoso butu mobimba okolala mopanzi yalali mopanzi te tongo ata soko bakolambela yo lubu ya kitoko ya mokili ata soko caviar plat le plus cher du monde okolia kake teni omoni yonso ya malonga na mokili me botikela bilenge nzila ya bosembo bosembo zena ntina te batia yango biseuzeu petro bakalokuta ata soko bokotia yango malasi ekolumba besolo nango mabe ya lokuta esika boze kofanda boyebi que cause ya souffrance ya peuple congolais président Kabila te pe boyebi élection na mboka ye ekobongisa peuple congolais te mendeko Congo Brazza basalaka ba élection te lisuba du pouvoir tango simba intérêt ba français Denis Sassou Nguesso longola na mandoki ezala revendiquer te eleki ebungelo kwa moni ngalikaya te élection yango te ba politicien bozonga eleko yetolobi bino yonso boze wana bukamba motambo moko zeko sale malelo mondela zena posa atia ba meti na ba mboka ya Afrika mabele ye emela banzoto ya bankoko na biso mpepe ezena milimo ya bankoko na biso pe mai makila ya bankoko na biso motambo wana soko simbaka na bileko bilekaka ingeta ezaki tango ya boumbu eleko yeto komi suka ya boumbu esengi moindo azwa bonsomi yango tolobi peuple azala mayele tout flatteur vit au dépens de celui qui le coûte na kobandela ngomba lombala muzitu lelo komi mosantu pa komi na posa ya bokonzi école nini ya malonga tongaka tango aze premier ministre na bandundu ndako nini atongaka Félix Tshisekedi afandi asali ambiance na mikili alei asakani na bomoi tango tata lembi mama bengiye fiston yako succéder tata na yo lelo bakoma ko manquer na ba respect na ba Bruno Chibal ezalaka faut ala na moto yebite azalaka général ya FT général ya force terrestre ba plumbing ya etumba ya guerre ye motabundi yango abunda ki amerita ki na tata na ye na makina ewa bora asalaka c'est différent na ba Félix Tshisekedi bolinga te to sipa bosembo na yebi ke bato mingi bakosilika na ze ko pesa bino toli AVC komi ko sala bato bosilika to ko sala AVC bosilika te bosembo zena ntina te to tia yango biseuzeu Jean-Pierre Bemba accord ya mbudi ezalaka signé na période ya Jean-Pierre Bemba afuta yango
vice-ministre, vice-premier, vice-président de la République Bolimbisi, chargé à finance, misolo sala ke pa inaye. Abakisa salaire ya ba fonctionnaire, bozena biyano. Tango bato balingaka ba marché, aleka na télévision ba mama kanga mwana na po makila na ye ekotikala na makadamu. Po bato babimate, boyebi. Omoni lelo esika bakomisi bato ndenge na zekolo baboye bato bakofinga bato basiriki soko salaki émission na moto yo abandaki kofinga président Kabila Kanambe Rwandais wana osali ba vie ebele na internet lokola mokili ya lelo ezeye égoïsme il y a intérêt personnel. Montonio sa zeko sa la télévision na YouTube pour banda ko finga président Kabila pour son babone. Toko sala ya monte. Mbeba oyo bango bako sala kakuna Macron abala koko na ye ya mwasi. Biso awo atokoki ko influencer ba français. Ba rappela ka Macron ko bala koko na mponi. Soko biso tokoki te ko influencer etamboleli ya France. Pourquoi ministre français foya ko imposer biso na mboka okomona Didier Reynders moto moko mapeka soko nete eloko ni aye ko pesa mibeko niki le ya yaki awa otali mwa matambe ya moto opposition agitée niki le ya yete bakomona kuna suka boumbu angwe kokenda tewa yo mwana ozeko beta maboko po tata na ngangela kiyo po tata na yo apesa kiyo etumbu yo sepeli voisin auti libanda ayeko beta tata na mbata te o ezeli susu tango ya boumbu te ndeko nanga bonganya bandeko balandi soko tolingi président Kabila te biso to lubango pe pourquoi tolingi ete biso baito ko mona ka mosika to eto lobi cause ya souffrance ya peuple congolais eze président Kabila te oze na Angola bakolobani Angola baliaka bien bayaka kozwa soin Angola baliaka bien bayaka koluka kotangao donc mondela sali baje Afrique eze pion ya damu afongoli awa akangi awa afongoli awa akangi awa balobi Afrique du Sud etongama esika mondela fandi Sun City Pretoria Cape Town tango mosusu soko kei na Soweto base ko benda courant na bambu bobola bandako ya ndele Afrique yonso photocopie ba fulu yeze yawa yango eze na Angola yango eze na Congo Brazza yango eze na Burkina Faso yango so nazoko ponote ozoko apuye makamba ngoto ndengeni nazeko apuye ozoko sepela nango tolobi nalobaki na dobi toze na problème donc ata bato wana oyo lelo bazeko na peuple bayeko bongisa soko bakoti bako changer ta situation moko ya peuple te bakambaki basali nano biloko nini na ba village natal na bango soko basalaki yango te seke bakokoka kosala yango te tolingi toloba to traiter ba effet te nalobaki tango na bandi awa mwana sali fièvre c'est maladie te mais symptôme oze ko lakisa ke malade batami po nini ba mituna ya malamu bato ya mayele to sala ba atelier ba homme politique pe entre bango bakumisaka bazena ba diplôme batuna po nini bamboka yonso ya Afrique élection ou pas indépendance ou pas bamboka wana eze pauvre bamboka wana telelo eze dirigé na l'homme blanc bisika yonso mondela assassinaki ba dirigeant alakaki bango bonheur sima ya assassinat ya ba dirigeant wana mboka nini bakisama ebonga balongoli Laurent Gbagbo na Sukuma Ouattara bakisi nini na Côte d'Ivoire po nini balingaka te président moko aloba po ya bolamu ya peuple na ye tango Laurent Gbagbo alobi mpo ya makasu na ye bakendaka kosalela coca po ya cacao na ye bakendaka kosalela ngo chocolat na Europe po nini esika ezeye kouta peuple ivoirien alia cacao te alia chocolat te peuple ivoirien akoka komela coca te lokola lobaki bongo akufa lelo lobi musika ba renverser ye toko kenda nango te wapi Thomas Sankara a réussi ko salela mba lokola lobaki kaka sans un fil
de l'Occident elamba na lati babomi lelo lobi musika utilise kanani beba na mboka na zongi na isika na lobaki na bino ete line wana ndelo wana banda 3491 moto yonso ayaka ko luka ko tele misango ba assassinat kai utilise kanani ba proche moto empoisonnaki Rwanzinga Nku Libota moto abomaki Thomas Sankara Blaise Compaoré moto abomi Kadhafi proche baye ina muse bako utilise kaka ba proche tozwa mayele Fumuki Mbangu a prophétisaka te na kombo ya président Kabila amalobaka 4 hommes président écoute sami président Kabila Kabange 4 hommes président mais faut tout simbaye nele konaye bomonite mindele baye ko senga pardon en 2007 ndenge to kosaki bino au nom ya soi-disant chrétienté ndenge kaka balobaka bongo peuple congolais catholique libata ndenge kaka mindele bayaki koloba to kataka bino maboko au nom du christianisme 2013 to kena kamba to moni mundele aye ko senga pardon auti na mboka oyo bakabolaka mabele ya Afrique na Berlin aye ko senga bolimbisi et salemi na tango président Kabila réfugié en code minier et salemi premier président à la kisa en face du monde qui a des descendance ya bayebino bo assassinat soyons sérieux soyons sérieux maloba ya Mutandombele tozoko baka na mituno na biso mais eloko mo yelinga na mutu epesinga mambilinga na kotuna boy na bokeni ya Kabila lokola ye azali bo 4e président ndenge professeur lubaki na ebité mboko na biso etika na ndenge ni etika na ebité pour bodote na yene mto bonsa ko asali 16 ans toke 17 ans yango yo déjà mboko ezoko samarate ba bilembo odo ya malongo to mona ke mboko na biso etelemi ki ya français ya makasi za penalité mais bozoto kamara ya tika umela 17 ans déjà na ebité à part ye mutu sort bonsa ko asate to tika la uzalate bana Israël tango balakaka elaka na bango prophétie na bango Josie a hérité Emmanuel a hérité trône ya koko na ye David yango telelo Israël izalaka kaka etu tango bato bo raté prophétie na bino moto a raté destin na ye liboso na ye tikalaka molili yango pe mondela ze ko sala makasi to raté destin na biso na président Kabila Fumuki Mbangu a prophétisaki na 4 présidents alobaki 5e président lokola alobaki na président na 4e président nde mindele bakofuta mbongo na biso te tozila nano 5e te to protéger nano oyo aze 4e président olobi 16 ans soko 17 ans sali eloko te oyebi Belgique akokota na République démocratique ya Congo 80 fois baegu oyo évacuaka mai na France mabulu kaka oyo ekanalizaka ba mai ya France ya bambula batonga yango na 17 ans rien que mabulu bongo mboka oyo lokola République démocratique ya Congo na 17 ans kobanda wapi kosimba wapi te ba discours biso te na ba discours politique mobali azeko linga mwasi tango alulaki mwasi na sima albitala petio sima oyo ngafona mona ngo mais sokwa ye liboso a mwasi akolobate na krake sima na yo po mwasi akolobolingo saka na be na nzoto na ngai abandeli ye ba verset biblique eloba malhomme quittera voici c'est pourquoi il n'est pas bon que l'homme soit seul il n'est pas bon que l'homme soit seul moto a utilisé le couteau ya le corbeau et le renard pour que ça la nini pour que ndako découvrir likanisi primaire oyo ezalaki nini sima ya mwasi ya lulaki yango wana ba politicien peuple zala mayele journaliste moko abimaki awa ya kei parlement ya ko bete bato fimbo ya zena fimbo ye fimbo akendeki plus loin bosalela ye chaîne oyo ya kolobela bino peuple lelo soko kufeli nga na pesi bino exercice na ti kikonka dofi oyo kufeli akenda kuna na communiquer ya matanga soko bakosenga au moins de $350 bakosenga au 500
na chaîne ne mettere ye bino bokendaka kotila moto wana misolo na martyr. Mais to banda ko limbola ndenge nini bato baze ko bossa na facilement poni. Makambo salemi na tango ye to moni eze ko pesa bato mayele. Monsanto aze wana ngana kamwa ze ko kamwa ndenge nini peuple aze ko koka ko retenir te makambo iye salemi na tango na ye. Na tango ya kala ya mbuta lumumba tango mosusu bato baze ko sangana kama bakeko ka radio et pas ya mbuta luvoalo. Mais lelo ezete na téléphone na yo dwe information. Okokyo vérifier tamboleli ya bamboka na téléphone na yo. Soko mondela sala ki yango n'intérêt konza bato a contrôler malamo mais koki pe baluka de faveur na ye. Po yango sala pe liga arabe ba contourna ye na biloko ye moko sala. Mais bato bazwa mayele. Bato bazwa mayele ndeko bonganya. Pasi poeze peuple congolais tango alandi. Eloko aliboso akeya finga. Oyo na lobby est vérifiable. Mozito Akamba. Qu'est-ce qu'il a fait? Ba fonctionnaire babaye ko nyoka manatango Mobutu tolombi ingeta à supposer. Natango ya Mozito abakisaka combien? Jean-Pierre Bemba vice-président chargé à finance. Ça là ingeta. Accord en bout des alaka signé. To vérifier ba fonctionnaire bazalaka babakisa maka combien? Félix Tshisekedi chauffeur naye afuta maka. Bato ba vérifier. Tolobi makambo ya ba village natal ya ba homme politique. Moto zalaka na souci ya bato aliaka na bato. Un matin Fayulu na société na esoko nini na zalaka na hôtel na esoko restaurant na ba travailleur mbalomba la bazalaka pays. Jean-Pierre Bemba na chaîne. Bokenda ko vérifier. Ba cameraman na bazwaka combien? Ba journaliste na bazwaka combien? Okokamwa journaliste ya canal Kini ya CCTV, chaîne privée. Soka futami malamu tabi président Kabila zeko nyokola. Te. Total ici kanini tozeko ko attribuer pasi. Tolobate ba discours politique pour ya ko flatter peuple aussi longtemps vous êtes à mesure ya ko sunga peuple wana. Vous êtes à mesure ya ko sunga peuple. Boyebi que président de la République lokola yebaka ke révolution ya mboka yonso e bandaka na ko bengana nzala. Apesaka ba administrateur du territoire, ba tracteur, ba député bazo ba tracteur. Oyebi ke balongola ba moteur ba tracteur, ba susu ba tiango na ba baleinière. Ba tala intérêt. Continuez. Ba tala intérêt égoïste. Ayebi que nabilanga akoluka engagé batote de préférence moi 4 et 5 équipages ya baleinière adwa mbongo na. Et si kato komi, peuple congolais ko kite, ko accepte kaka discours ya moto. To fandi na ona Kinshasa lelo na pokwa. To se ko sa l'émission. Olo bananga ndeko ndombele kenda lobi yaka na ko kabela onjoko. To na ko pesa onjoko mobimbo bando boko. Oju wapi? O memi na moyeni. O lukeli ye wapi? Mais peuple aze kondima. Peuple aze kondima. Batoyo, oyebi tango kaka bazwaka olenganko eloko ya Monsanto. Kesika na lelaka na mboka oyo. Olenganko ministre ya transport a détourna mbongo ya babus. Lokola koma eko finga Kabila Monsanto. Monsanto na mboka oyo. Elelo akena sensa lokola komi kolie. Abandai ko ya ko solisa bilenge mibali na ipene te. Botia baladeur wana na ipene botu na soko lenga ko ya yaka lisusu. Et ça joue beaucoup. Peuple azwa mayele ndeko. Peuple azwa mayele tango ye bakosa kibiso communication soko ezalaka difficile, information soko ezalaka difficile, lelo tozen accès à information. Bato bazwa mayele. Oyo ezeko salema na Belgique wana ebandeli ya boumbu lisusu. Na lobi yango ebandeli ya boumbu lisusu kasi Fumu Kimbangu maloba na bango ekoleka kate soki kokisa. Fumu Kimbangu maloba na bango ekoleka kate soki kokisa miti en tout cas mission auto magazine oyo tourno bien na pasi parce que kozo kende mikakatono mingi mais to sengi merci na mutana na sibo na sima ya caméra na bilili kitoko opesa biso mardi ba kakatoto kutana ngo ndeko ndombele tukoni vraiment na moi suka moi conclusion qui est na ma auto lobby
tolobi ke bandeko ya opposition lolenge bakende na Belgique kuna bake balukaka mpona bolamu ya Congo mais bayo batikaka majorité bango bazoluka bongo pasi ya Congo ekontinue nayebi te conclusion ya mwa maloba na mibale omena mpo kodemontre mokie soki bayi pour opposition baza na libunga to baza na nzela bao batikala majorité o balinga Kabila umela obe 17 ans yango iloko malongo peza bete est-ce que bango nde bazoluka pasi ya Congo to bango baza na nzela moi le bon mokie bongo to conclure façon matondo ndeko nanga bonganya mokili ekota na pasi mpo kaka Satan mitiaka opoza ya Nzambe ndenge bakoma na mokanda wana lokwa kaka alingaki akokana na ndenge Nzambe azali kogouverne nde sika mokili ekota na pasi soko roloma bandimaka mokanda wana bacomprendre ke opposition ezaleli ya Mungu ya Satana mais bamboka yonso ya Felika mondele nda ya armaka ba rebelle nango armaka opposition po nini opposition nde empêchaka bonne marche ya bamboka c'est-à-dire soko pouvoir akokenda ko négocier bolamu moko po ya population na ye opposition ko telemango po opposition a souhaitaka échec ya baibazé ko gouverner or échec ya baibazé ko gouverner ezena mabota ya ba gouverner ya baibazé ko gouverner te mais échec wana e monisa makana peuple soko balaka kibino bokolia et que opposition a telemeni kolia wana nanya lete po mabota ya bato bazé ko gouverner balei na ba tokebela mondela utilisaka mingi bator memi balé gauche na droite ezeko lakisa molimo ya kokamba po moto atambolaka na makolo yonso mibale atie lokolo ya mwasi lokolo ya mobali lokolo ya mwasi landi atie lokolo ya mobali lokolo ya mwasi moto azeko avancer yango bamboka na bango ezeko avancer mais tango boze ba opposant okosopose na nyonso yango bomona Tshisekedi akenda kosopose même na nomination na etango Mobutu tie premier ministre abandi ko effacer esprit ya opposition envoûtement de l'opposition azeko ko effacer envoûtement de l'opposition etindie akenda kosa ayebi que document nyonso ezé retirer to surcharger et perdre le fait même valeur nango soit disant yé soko docteur en droit akei ko falsifier po balobaki président Mobutu garant de la nation l'esprit envoûtement de l'opposition te bazonga nano bayabatuna mboke tambolaka ndenge nini baya kotuna ba homme spirituel mosengo te catholique te protestant te baya kotuna religieuse eko prôner bonzambe ya baindo oh le chef de l'état lobaki descendance ya yaki pavita ya fumuki mbangu bato bayebi bilaka ya fumuki mbangu bato bayebi mayele pe bonya ya fumuki mbangu batelemi oyo ze tango ya kosangana Sarkozy asala mbeba boma président ya bato mais il continue à vivre baote ko sala mascarade wa mikolo mileki alali azea garde à vie dossier si abomaki na intérêt ba français nkoi akokela mboloko mawate po alesa bana na ye mboloko sala makasi na yo omibomba koloba na nzambe te nzambe tala nkoi ndenga liaka biso nzamba lobi nkoi napesaka ye matiti te mondela koyoka yo mawate ba vaccin ya koboma ezeko ya Ebola ye moto abwaki na Équateur azeko koba koluka koboma lukaka exterminer moyindo te na suka biso baindo soko tozeba mboloko tosala makasi to mibomba nakosukisa na koloba soso atelemela kata moto soko lingo meka na bana na ye soso aze moke me soko lingo meka na bana na yata yo moto akolakisa yoki bomangai yambo simba bana mangai ba dirigeant politique ba yeba ko défendre peuple na bango ba ko défendre peuple kaka soko ba yebi Belgique wana cause ya souffrance ya peuple congolais matondo
matondo mingi ndeko ndombele na ndenge bundimaki bon invitation na biso boyoko yandola pena mituna na biso na bonga na média yandola bana bino bo continuer ko s'abonner massivement et gratuitement à très cher les chaînes na biso bonga na média et sika boza bo information ya solo pe ya sûr ndenge to bakaka ndeko ndombele ba oyo balingi ba contacter ba kozwa ndenge ni matondo numéro na biso na baye basé awa sur place 089 86 222 07 089 86 222 07 na baye libanda bate profixe ya mboka 00243 même numéro wana toko yamba na baye bakofinga na baye pe oyo bako apporter un plus na baye bako pesa ba suggestion biso toze wana to uta na tombo toko banga te ko zonga na tombo ozala bato pesa mbote bato yonso balandi biso tolobi kimia mfumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino matono mingi kimia ya fumu kimbangu ezala na bino tolobeli kametali est-ce que opposition ne muteza la posa bolamu ya Congo tobe majorité ezala bon na posa mabe ya Congo bolani mibiya ni oya kitoko yo ndoko nobela pesi biso botala ni obuko. Merci, bye.